Bonjour, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Voilà la famille, le loto elibino recette yama tembele. Ensemble, toko découvrir. Merci beaucoup. Voilà la famille. Awa toza na matembele na biso. Déjà to nettoyer kiango, isa propre et puis to kata kiango. Voilà, toza na poisson ya kokalinga, toza mafuta mbila, toza mafuta huile, toza na tomate, toza na ail, toza na poireau, toza na ndembi, toza na matungulu, toza na assaisonnement na biso ya légumes ya blessing flavor eza disponible au contacter biso na numéro wana likolo ya écran to posta partout et puis toza na mbiso okauka na biso et puis toza na besoin ya mungwa soki toza nango besoin. Voilà la famille a totia njungu na biso na moto tozozwa mafuta mbila na biso totia na njungu. Voilà, toye kotia mafuta ya mbila na biso tozela ngo epanzana et puis solo ya mobesu esila. Voilà la famille a tozongi mafuta mbila na biso elongo so ya mobesu toye kobakisa huile totika ngo moke échauffer huile pe échauffer. Voilà wana mafuta mbila na huile échauffer tozongi toye kozwa matungulu na biso tokataki totie. Toye kozwa ndembi pe tokata totie. Toye kotia poireau. Voilà. Après ail na biso ya korape toye kotia. Voilà, ail na biso to rapaki. Après to baloli nyonso ensemble, ndenge tozomona to baloli yango très bien. Et puis totika yango pona ebimisa pimbo nango. Voilà la famille tozongi bomoni toye kozwa sikoyo tomate na biso totie na sali tomate ebele te. Voilà, tozobalula après avoir kobalula totika sikoyo tomate na biso ekalingama bien, mai wana nyonso ekauka elongwa mobesu. Voilà la famille tozongi tomoni mai na biso pena tomate na biso ebeli siko toye zwa matembele na biso toye kotia na kati. Voilà, totie matembele. Après sikoyo nde totie matembele na biso awa tobanda sikoyo kokalinga matembele na biso tozokalinga tokalinga matembele na biso bien ekalingama vraiment très bien avant toleka na étape mosusu. Donc comme bomona na mosala nanga awa sikoyo eza ya kobalula matembele na biso pona ekalingama. Donc eza na mwa mai ekokalingama ti mai wana ekosila. Voilà la famille a tomoni matembele na biso ekalingami. Voilà, donc ezali na ebimisa mwa mai comme euta na congélateur. Après sikoyo toye kozwa mbisi na biso okauka na saleli mungusu me okokosala mbisi ya shwa na yo. Toko continue kokalinga matembele na biso na mbisi na biso ya kokauka. Voilà, tozobalula donc tokotika pe tokokalinga ngo ensemble topesa mwa temps ekalingama ensemble après tozonga. Voilà la famille wana tozongi tokalingi matembele na biso na biso okauka toye kozwa thomson na biso pe ya kokalinga totie eza juste po ebakisa goût na matembele na biso. Voilà, donc nakalingaki thomson nanga avant. Après toye kozwa assaisonnement na biso ya légumes ya blessing flavor tozoya kotia na matembele na biso. Voilà, ekodépendre na quantité ya biloko na yo otie ndenge olingelaka mungwa na yo na biloko. Voilà, toyobakisa sikoyo mai parce que naosala matembele okalinga te, naosala matembele ya supu. Voilà, toyobakisa mai totikela yango sikoyo temps etoka. Voilà wana naoningisa natala soki quantité ya mai nanga ekoki. Donc naosala matembele ya supu, matembele okalinga te. Voilà, namoni mai nanga ekoki bien te, nayobakisa susu ndambo ndenge tomoni wana naningisi. Après sikoyo tozotika yango etoka. Voilà,
Voilà la famille matemi na biso etoki toyobakisa mungwa parce que namoni mungwa ekoka ete nayobakisa mungwa ndambo totiki yango etoka ekontinue kotoka. Voilà la famille biloko na biso etoki très bien toyeskoyo kobalola po tobakisaki mungwa etu toyobalola mpona tomona soki mungwa ekoki. Voilà, ezwi temps nango na moto, ezwi vraiment temps nango na moto. Et voilà, karaté toujours les cascoyo na présentation. Merci. Voilà la famille a toche san nabiso pour na to présenter bino biloko na biso. To bandi ko tia matembele na biso na san. Donc simple et facile pour na réaliser en gros complication te. Voilà, so olia api pilipili utie mbuma na ya pilipili. Voilà, résultat na biso yango yo. So bosepeli na vidéo, aimez, commentez, partagez. So peza mbano liboso na kati ya chaîne na biso ko bosante ko s'abonner, ko activer cloche à notification pour permettre kayo ozora belema nyonso tango ekoti saisonnement eza disponible. Pona lelo to suki awa ntamna lola abatela bino to kutana ba yasima. Bye.